Biso, toi ba maman donc toi outi poto toi ka poto voter président na biso Fati. Ya solo. Le numéro 20. Voilà. Donc toi outi poto toi Kinshasa pour na voter Fati. Voilà. Tondimi kutu bana na ba koko ba fêter bango moko. Mais biso to voter. Banzela ezongi bazaka na Kasavu. Nazaka na Kasavu. Oui, awa na Kasavu ba tande basali. Na lisala awa banda nazaka ana Kasavu. Lisala prince koti. Awa shaba prince nzele ebongi minda. Notre papa, je me présente, je suis Adolé Maïba, na Kasavubu awa. Mais le problème n'est pas ça. Moi ma maman oyo, bana poto nzala. Okimane nzala na RDC, akende poto. Parce bango ndenge bazawana, bakolo bana biso bana Kinshasa te, o lelo to sala na Kinshasa. Kinshasa to zwa yango. Tolia à la Kinshasa, tolota à la Kinshasa, to somba au bango bautaka na ona poto, bayaka na ngoawa. Eloko mo ba lo balabiso, exacte, parce que baza batanzala, mo mikolo boye, na kolobela awa, bakima nzala na Kinshasa. Ba ma eba yo soutenir président la bango. Soutenir te parce bakima nzala. Bakima nzala. Bango ba nzala te, tout ko nzala na biso, ya ba président Mobutu. Il y a le président Kabila le père, il y a le président Kabila, il y a le président Félix, tous les caca. Mais bon, on va le parce que bon, on va le parce qu'on a biloko le bon, pas ma pamba, oh biloko c'est par rapport à quoi? Moi tu m'as dit, on dit bah ça on a, nous allons seulement bango qui m'a dit RBC. Donc en fait, tu votes moi en Mboka parce que tu boy pays na biso za la notage. Et za notage, te pays na biso jamais ba étranger ba koki diriger Mboka. Et là mususu ba congolais le roi bazaka aveuglé le yabiso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Bonjour, bonsoir, on sur Bisso Podcast. C'est moi votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça m'a poussé. Moi, ça m'a kické belé. Autrement dit, la plus cool de la presse. Bobby, je vais comme émission nationale remercier Batnus pour soutenir Bisso la chaîne Bisso Podcast TV. Minga Kolobezate, voilà très cher ami internaute, les adeptes Oyo. Babi Congolais, ni on partout dans le monde. Azaki, non, vraiment, na moutoune, le 20 décembre. Le 20 décembre, en Oyo. Ezamukolo Oyo. Congolais nous sommes qui na mutu qui a voté le lezamukolo ya vote aïe aïe donc elle m'a rappelé de la presse même que réalisateur na ngai ko ça fait ozonga petit na kota tina robima pour ngape pour na voter kaka ndenge zalaka ndingana talisaka ba congolais nyonso ke biso nde to pesaka batu ba voix biso to pesaka pouvoir donc soki biso to voter te ba robima te lo ba député biso to pesaka bango voix. Il y a talisaka baladi podcast TV podcast donc biso to pesaka bango voix journal lelo mi que congolais nyonso aza vraiment mobilisé na bandi mon réalisateur ozo vraiment toi na centre na funa to za bon na yolo bandi rone ba voter congolais nyonso congolais su maele na kalezaki congolais mono kana voter na ngate ba comprendre da idéologie donc mutu nyonso aza na droit au indépendant ko voter. Donc ngalo wana bino oyo sala makuna tina ebite ba machine eza ndenge nini makambo yake ndeni yo moni ngai peta nazo kende bon mona nena okota bon nena obima mena kati kuna borozwa te ba kuna muta kota te za sekele ya motema parce que bato ba lobaka ngalo voter mutu boye mso pour voter no yete donc on voter za secret na yo moko. Et dans secret na omo motema on a bêti c'était biso to pesa pouvoir biso to pesa ba voix donc congolais nyonso lelo vraiment à la munga ki ba ngala bantu bali bana chango omona 6h ba daba ok derrière ba bureau bon ok d'accord voter ba machine déjà zala ki parce que ba lobaki mingi élection et ça la matin vraiment lelo to za surpris to mo peut toujours voter ba machine ya te côté muso côté na retard mais toujours voter donc voter peut voter tina soir dans ba 21h to voter kaka donc on a tel saraka bana kine boza partout dans le monde bandiro biso na poto ba soutenir biso vraiment ba on la évolution ndenge tozo sela élection biso en tout cas zo le kana na kimia nyonso bandeko ba uti déjà ko voter bazo talisa biso kana ne mamozo kende vraiment en tout cas mon réalisateur roza nanga utamwa nanga longo na kende autour de moi 3 ou 4 personnes pas question kana ndenge zalara po
totalisa balani ya podcast ke biso tozala toujours événement ça ma biso tozala présent pour na kotalisa pour na kobimisa bilili parce que sans biso bilili ko bimate en tout cas Montréal ko landa na tala no bandeko ne bazo voter kuna parce que ngana okota no sikote ngana na ngana okota tana momona elembo ezali mutu nyonso oya voter le to ebene elembo faut moi systématique na loboko parce que so moni mutu loboko ka vierge bon c'est ka voter te mais biso nyonso vraiment to na mutu to a mobiliser que lelo tozo voter mutu na président na ye mutu na député national na ye mutu na député provincial na ye mutu na conseiller municipal na ye wala secret na yo est-ce que la ndima se mulongo mutu obela kuna voter tel te date ya campagne DG Silaki to clôturer qui le ma vote donc lelo tant elle marazo kota abeta o aye code ya président na aso beta o aye code ya député national na député provincial na conseiller municipal vraiment to rejoindre matin belete mon réalisateur Koko Safou landanga vraiment to sala musaka kaniza tout notre bakeso déjà o ba voter ba o ba uti na kati to ba nini esa makuna moto zo pela kuna to milinga zo bima to gende. Très cher ami internaute, car on est dans qui biso que tous au moins 3 ou 4 personnes et bah on outil déjà qu'on voter parce que ngana on a quotité on a quota pour voter na bandi mon réalisateur papa Safou aujourd'hui vraiment na quota mais na kati kuna et peki sami ko filmer car on est tout sami beko ya l'état vraiment papa Safou font la plateau font la rappeler notre président JP Massamba yep a outil qu'on voter donc photo solani moi moké pour ça fait plaisir na batunions mbote président oui mbote mami bonne santé. Ah, Mugaru le gamuna mutute, même na diabolo, na rempli de voix na ngai, même na diabolo. Kamata, ozo mona msad. Même na diabolo. Voilà, merci beaucoup président. JP Massamba to mona uti au vote kuna makambo kendeni par rapport à l'élection ndenge kaka. Ya année o eza mabeto za malam. Non, j'ai mon technologie doit avancer. Je même pas fait 2 minutes. Batem sur peut-être dans la maîtrise à computer ordinateur, ni baros dans sabango. Ba pesa un bulletin, je suis na qui na ibza procédure. Na côté Mathieu, j'ai sélectionné président. Na sélectionné président, c'est puis na sélectionné municipal. Dans la Mathieu, j'ai voté tranquillement. Organisation par rapport à l'élection et ça la Mathieu, tout le monde le jour J en 20 to baninga ba bino j'ai voté déjà biso notre vote au quota par rapport à l'organisation qui to kotonde. Non, élection ils a quoi qu'ils ont raté mais ça va par rapport ça va. Il y a pas de quoi mais ça va. Tokolo ba tege every mai à 100%. Non. Il y a des quoi qui ne toujours pas pour l'entrée, les gens se bousculent. Au biso peut-être va figurer ebana, on va accès aller et moi rapide, non, il y a les cas. Donc voilà quoi et ça non bien. On a bandeko ba baile ba ko voter ba faire banda message ne ko pesa ba. Il y a devoir civique faut voter. Il y a devoir na yo ta que un national un mon mboka au limboka na yo faut que pesa voix na yo na moteur comme pendant 5 ans. Moi j'ai voté même ma petite sœur Touba 17e bagarre contre Bartis. Na voté ba bate bande belé donc j'ai rempli car devoir na ngai. C'est un peu ça. Merci beaucoup président. Babito ko baraka Montréal yo pe no zwangane na okotanga pe na oke voter. Nazo ke voter. Ba député nga Sekele président Sekele ya motema. Merci. Voilà très cher ami internaute balobi El Mara de la presse pa utiko voter. Ele moyango nga pe na Denis Père Moussapi. Tchou! Pour peine belé pour moi qui nga mona voter. Bandeko o ba fona na bandako bokende ko voter parce que les date o mundo soye baki ke idéologie to ke voter biso nyonso kaka ni na lobaki okinde bandeko o ya uti ko voter o a uti ko voter avant nga lobaki nga moto na ke mona na beti na papa na moni président na voter na confirmer na beti papa député national na confirmer papa provincial na confirmer papa conseiller municipal ngamuna ucho voter na moda bi lengi o élection ezalate salami ya ona bi bana kin bazada bana idéologie da ba comprendre bana kin ba lobaki ba voter na bango donc neto bandu ba ko voter député te pour pesa bango poloto mbongo lelo ndo ezalaki ke ba confirmer yango ba voter mutu oyo aza utile dato comprendre na biso ba kosa biso de tinga na voter mutu aza utile pona nga donc na voter mutu za molobe na biso na voter président oyo a roté biso kimia na otanga na kombote o eza TV El Mara de la presse déjà voté depuis que bande ko be fa banda to voté bana ya bana mboka o bozali bana ya mboka ba o bozali bana mboka nde boyoka kaka be ko salama te élection vraiment ezo salama
donc élection salami peso salama tina botu toza eza bandeko mosusu babete mo bafoto balukela mwa bana mo eloko kolia po après wana mala moko parce que kuna eza interdit parents ko yana mwana te neze na kala ozoki kofotela mwana mkongo ya tuko turo baboyi tika mwana kumna ota voter donc ngamona uti voter na mona sati bilingue ebe senga plaisir to la betika le président la ngamba mona confirmer na petit député national na confirmer na mi wo chitunga esimbi na pela na est-ce qu'on a provincial tu wo neto fongoli ga misu bo en tout cas to fongola ka misu ne na lobaki biso neto pesaka wa voix biso neto pesaka pouvoir pour député leka esenga biso ne peuple to voter yo pour leka so biso te oleka te président pour leka esenga biso neto voter pour leka mutu to voter boy to voter batu na biso mutu mutaza secret na bi mutu a voter donc le c'est comme ça comme a souti to regretter parce que to voter batu mayele tout to so ki décision to voter ne ba voter utile to voter bato yo ba porter biso implice na mboka donc nabi ki réalisateur Moussa zo continue toujours avec mon réalisateur Koko Safu to sisina nous te na sima na biso a to sa bon ce qu'on a to uti yolo to na commune ya Kasavu to toujours na funa to so baluka centre ça moi liboso bo comprendre to pousse na pembeni te et puis journal le journée mo par rapport à papa moi erreur il to se kei donc to belela moi coin pour podcast ezama abilile ki to pour se pelisa ba bona biso nyoso tani na loba to laikaka papa pardozela papa na biso pe auti ko voter donc yomu to tozo toni sara 7 days alara to na papa amoni pe nga na auti ko mona kuna to neni mbote papa bonjour maman komona ni fani wapi papa kalaka na fani na commune ya Ngiri mais na sarola ina Kasavubu voilà donc ça voter na voter ba candidat la nganya sur la commune ya Kasavubu voilà papa siko différence ni no moni na élection ya aneo na ba élection musu te koleka les camarades comme ça la tango na yango voilà ya lobby yango ezali ya lelo te très bien oui ya lelo ezali ndenge mususu voilà c'est la différence voilà donc lelo au côté au photo bimi au fanda kuta 5 à 2 minutes te voilà hein ndengo yaki par ordre au côté au PC carte na yo ba bengi au côté ba pesu yo bulletin de vote au côté voter donc 10 minutes ou 5 minutes ça les belé par rapport à ba lettre alphabet ba na ABC to ne expliquer biso parce que ba musu ba comprendre notre côté boyaki ka mabo bru ni boté mana bulongo da transcoto bolandi par rapport à alphabétisation des ala non so comme local bosso au moins deux alliés boit namir na porte au tali combo na yo voilà au moins ba code des alliés na ba code ando au moins que aux alliés A B C D ndenge nini c'est là ba combo lo ndenge zali voilà donc tant que tel ko ngai kala tali K na za place nini na za na A na kena A tant que soko to na pe brancher monsieur ça peut mon pe combo na on ba so mbolete ba maman 3e âge ba maman mikolo soit monité ba to ba za ko aider bango ba maman ba photo facile comme bonjour voilà c'est pour na yo et ça le plaisir mais ça secret des présidents ça secret non ba député ba secret non ce que ça le plaisir ton beti pa na machine wana mo pe la mutu mais ça plaisir to yo ki mo ndeni na lobby chaque année ça ndenge mon côté voilà c'est la différence très bien d'autant au beti au côté si au moni babimi yo moko secret no bien na voter numéro songolo pakala voilà au voter numéro wana oya yo yebi na lettre voter yango voilà hein la provinciale na municipalité législatif donc yo moko ndeko yeba ndenge bimi au beti ko calculatrice bimi numéro na yo voter comment mutu no pe bimi au voter voilà merci beaucoup papa très gentil voilà bon sentiment ki ndenge papa papa zela vraiment papa on s'abonne na chaîne biso ya biso podcast mbala moko tel élément dans ce téléphone là sur place nako salango téléphone Android ezana OK merci beaucoup mbote papa mbote maman où tu peux voter maman na tu voter musapi yango déjà zo la là tu voter déjà voilà sikoyo ninga uti ko voter on bat balobe pene élection sala mato imo sentir ndeni to betango ya shoto préparation pene zalaki ah maman mboka fati fo élection zalaka pas la kimia très bien c'est élection zala na kimia te na bato ala mususu ya solo biso numéro 20 ndé yango ndi makamba ole ba député mbongo siko suke ndeni parce que bazaki bele ole ba moko lo voter mutu moko to voter mutu oyebite ah maman na député na lia mbongo ya solo voilà musala o ndé ya député wana voilà numéro 33 ka to kanga déjà voilà merci beaucoup très gentil voilà bozo sentir ndenge ambiance eza vraiment na ville na biso ya Kinshasa babi congolais nyonso vraiment le lazaki motivé à voter ba ndeko musu ba fana ba ndeko ba ki voter te yango na beta c'était to kende ko voter
totika bavoix wana te kende perte to soutenir bato oyo bakolobela biso nina lobaki bana kini bafungo da misu balingi na bango susu te koleba mongo badepute tozwa polo tosala ndeni tunga to vote bato beke neti nga député na nga na bandi badeso bayebi na otanga kombo te on a voté secret na nga président na nga na otanga kombo te secret na nga donc ni kolakisa ke tozwaki déjà mayele par rapport à baélection ou te koleka bato tovotaka wana babwangana ya biso babopération buka sim député babukaka basim pou abuki sim komi mpo mona okutana maître mwa mbinga ntara elmar batindika nga boye les simba vraiment te nous te ferons la idéologie tozo bandeko bazo voter en tout cas tozo voter na mboka na biso élection so leka kitoko ngamo na confirmer parce que ngamo na uti kuna et c'est ko beta li solo te donc toujours tozo continuer ko sala musaka ndenge zala bandeko bazo leka to uti yolo to ekasa fubu to sala ba mouvement totala ndenge nini ba évolution ya makambo zo leka donc na bike boza toujours proche pe connecté tozo nga kala mingi te na bino merci. Voilà, tous ça bandeko vraiment on a bandeko na biso ya ba moto ba wewa tous on a révolution mamnezo kende no kombote. Mbote mama. Kombo nani ufandi wapi? Kombo kala la pierre na vandi na Kasavu Boufarage 76. Mwana funa. Papa, tout monde a loboko. Au voter te hein? Ah ya. Ngana voter te. Mais nous ça peut l'accéder? Là, oh mais là te. Yango yo na boko zo l'accepter. So na simbi bosike naza mwana mboka des pères des mères lokola Béton Fachi numéro 20. Numéro 20 ndé makambo mama. To souffrir mingi na kati mboka na biso. Yango vana nga na ko pesa mutu mususu étranger moko boye. Pesa uchinga na yebi papa na yete na yebi ete mama na yebi ete. Na ya ka boye ke na yo chele mutu moko bo te. Ona bombeli Fachi ce soit palin na boko pesa bandeke po baso badodi ba pumbe bakei na otika na passe na motema président nyoso ni to moni baza bana mboka étranger za est-ce que moni mundela na to chinoise ande ona ngai ebisto mboko bien te étranger azali to yebi bien ya solo azawana yo lina cité comme poye na cité comme beauté siko par rapport carte za maboko centre za au sangola wa na Ahmed Sali Ahmed Sali na sosa wana mais qui est rapide au voter président na yo voter député na yo pour déjà to kende yango no mona simbi boye vraiment kutana bien na nzela nazo kende na centre pour que voter numéro 20 voilà Fachi Béton Kontombolo voilà mona mboka des pères des mères so asali mabe to ke na 10e mairie pas maman na ye tala mwana na yo asali bote abongisi biso nzela te tala boye abisa biso ke deuxième mandat secondaire ofele comment to pesier bokonzi pour deuxième mandat bana biso botango ofele na secondaire comment asalité mama okende abengisi Fachi asimbe na litoyi ke comment yo mwana ngai bandeko na yo ba Congolais ba pesio mandat deuxième mandat yango ba pesio ke osalela bango dengo lobaki comment osalité Fachi akoyoka et maman na bosanaki mais so na pesi mutu mususu na yebi papa na ete mama na ete sikoyo soka salité na okende pa nani c'est ça nde on loba nani okende pa nani vraiment po kende pesa rapport papa baboti na ye c'est ça na yebi baboti bato mususu te na yebi baboti Fachi Béton mais so na telibi poza mulu bozo ngo voter Fachi parce que vike te wana za mulu ba na tribalisme ezaka katote nde on nga kama tribalisme te voilà tribalisme eza wana te ata Fachi za so azaka ta mukongo na voter kaka soki aza mungala na voter kaka Fachi mais so aye muluba na voter kaka ye toujours posa ya mwana mboka na kati mboka na biso za tête ya pays ya RDC mwana mboka na posa ya ke tribalisme za te to batu moko tata moko mama moko tata na biso na mama na biso za Congo siko na kende ake voter bato libanda mboka jamais maman nakosala eloko wana te. Merci beaucoup siko pona ba député oyo liaki mbongo wana kango na libungo o voter na notika na ya nga ndeza boye naza posa mbongo te eluka mbongo très bien naza posa mbongo te nako pesa député oyo kosunga mukonza mboka na musala na ye très bien nako pesa député moko bo infiltrer wana te voilà c'est ça nako pesa député oyo azuna na vision ya Fachi Béton mukonza mboka te nako pesa fa na poste ni na musala na ye po na assemblée kuna to monaka na assemblée kuna po mukonza azwa droit ko sala eloko boye to ba gratuité ne koti boye na primaire
congrès ekotaka fa badepute bandima batombola misapi mpo mokonzi alancer gratuité. Voilà, si on continue pour la député au Téléza, qui sont à l'ozui, à Boukissim, $21,000, ils ont qui les ont liés. On continue pour la natte, j'espère. Ah, t'es. N'avant la pesi. Rémi Dikala. Ce soit palais. Comprendre? Dena pesa vana ngai qui n'est que oyo za katia makila. Comprendre? Dena ko voter pour so abimi awa asalela biso po asalaka. Voilà, merci. Comprendre maman? Ce que biso voter ka bana mboka. Bana palais. Très bien. Nde makambo. OK. Pour ça na vision fachi béton. Voilà. Pour Ntombolo. Merci beaucoup. Nga lingi ko rapidito ke peda ko voter parce que ta déjà zo kende na moni pe papa za papa pardon. Ozaka mboka papa ko kende te pardon s'il te plaît. S'il vous plaît. Attends-moi 5 minutes. Pardon. Pardon biso podcast. Pardon. Ko kende te moi 2 minutes, attends 2 secondes s'il te plaît. Parce que le loza jour mbote d'abord et le loza mukolo oyo biso nyos to biki tozo ke ko voter net nga bodana voter na ebite so yo po déjà voter monte dana voter yango dana voter na moni siko dana auto voter na auto voter tongo voilà parce que le loza qui férié voilà donc ba misala les a quitté nous sommes des responsables déjà des agents de l'état to tiki misala to kenda yo voter donc en fait to voter moi na mboka. Parce que le pays n'a pas à l'otage. Les otage, le pays n'a pas jamais étranger qui dirige Mboka. Et là, nous sommes Congolais, nous sommes aveuglés, nous sommes le bango. Il faut tout dire que Mboka jamais dirigé par étranger. Il faut Mboka dirigé par moi Mboka. N'attendez comment Mouto a été. Mais on préciser bien Nabi Mboka, il faut diriger par moi Mboka. Le président ne pas Mboka. Si vous avez un suspect. Parce que je crois bien non les en direct. Donc c'est-à-dire le président on a voté et ça secret mais moi Mboka. C'est ça. Donc jamais na rogio lo ba kombone awa président a voté ça moi Mboka. Pour l'obité to lela lisusu. Vous savez très bien, laisse-moi dire aussi, notre pays à l'époque était dirigé par les étrangers. Les étrangers ont cherché à tout bouleverser, à tout voler nos biens, nos minéraux. Mais gloire à Dieu, et Dieu nous a envoyé un fils du pays. Alors ça la musala malamu, pe to bakise lié le sous. To bakise lié le sous. Deuxième mandat. Donc il faut continuer. Quand tu sors deuxième mandat ne sili. Hein? Arosenga biso lisusu. Donc to bakisele susu nako. Vraiment, merci beaucoup, très gentil. Voilà, la moni papa pe baza sima. Papa, na yo ki ni o suri 3 suri 20 suri ni na zo comprendre. 3 suri 20 nene. Na comprendre. Madame magamuni wana. Eh ba ke? Biso to ebi ba magamu wana ti. Mais pas voter. Na kemba la mogo. OK, voter. Ah, aux en centre. Na centre. Ouais. Bonne chance de voter, bien donc ça. Papa doit voter. On voter. La machine bien. On abimi. Abimi. Tu voter de moi la moka. Tu voter des pères et des mères. Très bien. Mais papa, ne voter déjà. Voter déjà. Voter, mais désolé. Va voter comme Moutoumoko. Va voter Va voter comme Moutoumoko, numéro 20. Est-ce que vous êtes sûr que Mouto voter vraiment au Bimalaé? Pourquoi pas? Oh, c'est déjà de mettre des gagner combat différé. Nous sommes gagné un match pendant Kala. Donc là, on a rempli formulaire. Donc moi, Maï, après ça, ça va bouler Goya. On va publier résultat et c'est moi années. Bon, habité jour so dans là on a écouté. Peut-être on a pour les sommes iba. Voilà, merci beaucoup. N'est pas ndeko. Ah, mbote ndeko. Mbote mami. Kombo nani? Kombo nanga Esther Chila. Na mono zo na sengo makasi aussi da voter. Na biso ma ke voter. Anga kasi voter l'extra ya musa. Ko voter na biso. Voter, voilà secret na yo hein. Secret na raté. Secret na ngeza numéro 20. Nebisio yena ba ange balingi ya solo na ba ange toteleka likolo boye do yesu yemo déjà bika ataka bo likolo ebe bilengo biso do yoki kuna na bisio tensionné engaye mabeza makasi na Kinshasa lelo mbote ndeko mbote mama boni santé santé za bepele kombo nani kombo rivi ipo zaka na kati ya funa na kati ya funa usangolewa alisala awa me voter
On a voté, mais Seigneur a décevoir en Gaï. Organisation qui m'a lamouté, comme vous m'en avez. Donc, comment le monde a voté? Tu as voté Fachi Beto, mais tu m'as dit que Kadi va décevoir Bissou. C'est que vous avez carte déplace. Parce qu'ils sont sur déplace, ils sont katabat. Vous avez kaka quoi na kaka. Mais na kenda qui comme vous m'en avez. Vérifiez vraiment bien. Na bana député ngo. Ba mona na lemi na ngai. Mais Fachi Beto, zama sunga ba o ba voter azwa. Si vous avez mawe, vous avez stressé vraiment. Na leli mabe. Li ba mo ba député donc inelio. Na mo député té. Ngana mo député té. Na député. Ngana na voter président de la République. Mais élection l'église n'a pas cocoso mais du moins et salami. Mais faut ça l'effort aux zonga parce que vous avez la carte non? Ezali. Le roi carte ça zonga ba sil ça non ba to voter na bango. To voter. Fachi Beto. OK, merci beaucoup. Donc bon qui denga bien c'est ça vraiment na ville à Kinshasa lelo pendeza roinda. Zela ya zela zato solo là. Zato solo mbote ndeko. Mbote maman. Bonne santé. Kitoko. Les jours où tu voter. Non, on a voté, mais là, tu as grande sœur, là, où tu as voté. Pour battre les Guébélés. Grande sœur, on a une machine, papa, maman. Petit maman, code de numéro 20, tu as toujours un macambo. Ok. Bango, tu vas là, babalia, baza, balamboka, te faut que voter, moi, l'amboka, numéro 21. Tu as Tina Makila. Voilà. Papolina, bango, bapola, bandi, matin. Merci beaucoup. Balobi pour vite à gagner réel les appassi. Bamoussou balobi babi 20 sur 20 sur 3 aux 8 ngabi ngalabi na ngate. Sur 20 sur 3 aux 8 ngabi ngalabi. En tout cas pour limisa na journaliste ngala 4 président a voté sekele ya moté ma député sekele donc mingo lobati ba ndeko vraiment bazo tambola kaka ndenge zalaka. Todo sala musala. Merci beaucoup. Mbote papa. Mbote maman. Kombo nani ofandi wapi? Kombo langa monsieur Babi. Na va na Kasavu boire. Papa Babi, vous pouvez expliquer biso par rapport à au voté déjà tout nande. Non, nazo kende, nazalaki. Ba fongola ki na retard. Nazonga ki pour se préparer maintenant je pars l'accueillir pour na pona. Par rapport à l'organisation, tant au coma qui kuno mona ki ndene zaki lo yenge to moi ordre zaki. Moi je pense que les oignons sont la différence. Mais on doit chiter na bit. Bit ezaki élection esanini esalama. Oya liboso ezana ba aléa nango, ba raison nango, na ba défaillance nango. Oyo pe également ezana ba aléa nango, ba défaillance nango. Mais ce qui est très important plutôt, élection esanini esalami. Parce que elo ronyo so ba comparango te. Même ibana mapasa ba bimara mbala moko pou, ba mi balete. Oya ko bimali boso abimi na Simon. Mais ce qui est très important ba mapasa ba salini ba botami. Donc oya liboso ezana ba qualité nango, ezana ba défaut nango élection salamaki. Oya mi balé ezana ba qualité nango na ba défaut nango mais élection sanini et salami. Donc pour nanga point de vue nanga ngo wana. Merci papa mais ça trop sûr que muto que voter à Robima. Mais la c'était même comme on a toi en Afrique, en Afrique, sommes tous déjà mandat moko alingati kasege mo asepeli. Et puis très important, parlons-en. Soto miraki ko mutumso yaka memboko pecholi mutuana azana mabena mais azapena balamu na e bokbor na biso ezanga na maboko na biso. Soki azalaki te faut le rappeler vérité mais heureusement na bazolo songe ba ni soko décider ozomona biloko ngo bat babosana ka tu biso aso bo ki ba gene na yo komo bosana obosani ba makambo ebele. Pour ba député sikoyo to pes sa chance ba député sikato ba obasala déjà. Bon ba député nga uno senga na nzambe o bazana 100 wana nde babima. O bazana 100 wana te ba oluka lipangu ba zoate. Mais o ba na 100 penda pour nous défendre peuple congolais. Le rôle o moko azana le roi numéro 1 azana posa penda Congo tika na bongo na biso. Ba o pe ba na ba député bazana 100 wana so zana 100 wana te penda nzamba sa miracle ba zoate. O ba epona lipa koteka trahison ba zoate envoûtement ndamba ba zoate. Mais o akoya pona intérêt ya mboka nzamba che loboko député na sa nini abima. Azana mbongo te mais sa nini abima. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa qui a voté bonne chance vraiment voter Moutazwa. Et na sape bande onde onanga pena bas mbote ya. Mbote maman. Bonne santé. Santé bien maman. Et na munu bon fille de voter tende. Tozo que nous voter sauf que ba yemba outillage
banini babilo yena moi retard yango biso to la tozela na batu o baza pa centre batu baza mo ebele tozela batu basila moi muke poto ke maman la centre na mino bando voter banda er en tout cas na centre na biso batu babandi 10h vraiment nde batu babandi po ba matériel est un peu retard et sali ke ti ba osala ba bilo na bango wana ba arrangement na 10h nde batu babandi volontaire ok voter ce voter des messages non en tant que citoyen c'est un devoir c'est notre devoir nous devons aller voter en tout cas ça devoir en en tant que patriote tout le monde ou tout citoyen comme moi qui aime son pays doit nécessairement voter à pour namokondi o ya lingi pour lobby à réclamer que o basali mabe basali boy en tout cas ça ne sera pas bien lobby réclamer pendant que yo ba pesi monopole na yo kende voter candidat o yo à convaincre yo que lobby na yo et vous allez bien à travers hier. On a trop aussi député président voter candidat président candidat député candidat en tout cas à tous les niveaux j'ai mes candidats. Voilà, merci beaucoup. Kende où ils sont votés, elles ont kende. Voilà, en tout cas maman baza vraiment awa, il y a toujours ambiance les gars na ville à Kinshasa par rapport à élection lelo mbote maman. Mbote na bino. Bonne santé comme nani fandi wapi. Kitoko mais comme moi suspect mais biso toi ba maman donc touti poto toyeka poto voter président na biso Fachi. Ya solo. De numéro 20. Voilà. Donc touti poto toyeki Kinshasa pona voter Fachi. Voilà. Tondimi kutu bana na ba koko ba fêter bango moko. Voilà. Mais biso to voter. Voilà. Botala kaka. Mboka ezonga na maboko na biso. C'est ça. Toza fier. Liboso ezaki o na Congo. Ozoka balangi moko loko oza na Congo te. Mais na mukolo lelo je suis fier de moi d'être congolaise. Po mboka ezonga na maboko ya biso ba congolais. Donc o mata o kita eza mwana mboka soso mboka Fachi Beton. Oh nyonso oya to bétonner. Voilà, on trop sûr que Fachi obeta deuxième mandat nesi. Akobeta vouloir ou akobeta po ana toi na conquérante. To monate. Biso moto ye to monité. Donc eza bongo etikala bongo. Ça va, merci beaucoup. Naza pena maman su mupandi mbote maman. Donc biso peto ye to bana bela donc bana penza Fachi Beton. Donc to ye penza pour voter président biso eza les sel Fachi Beton. Donc totiki penza bakoko bana tolobi il faut toser la vote oyo poto voter oya biso moko ya Belgique yaya baleke belé donc tata ya bana belé Fachi les sel oh vraiment ketala banzela ezongi ndazaka na kasavu oui awa na kasavu ba tande basali na lisala awa banda nazaka ana kasavu lisala prince koti awa shaba nzele ebongi minda moye bakanga kuna bakuluna esate donc azosala azaki oh 2 ans kaka yango o Fachi azwi 2 ans kaka mais makama azosala emonana donc yango penza biso il faut to retenir kaka Fachi Beton po mona mboka toyebi tipa na bango bamisusu toyebi pa na bango te oui toyebi Fachi soki likambo mwa mama Marthe toyebi na tata na ye oui bamisusu toyebi pa na bango te tokolandela bango wapi bapresse misusu toyebi te lingala te bon pese micro azo kokoloba te mais Fachi mwana mboka penza opeta penza lingala bakinois na langangu boyoka banungu nu ke élection sala matero na poto bo se santé non te toaki na kobanga te toaki sire élection ozala baboya balinda donc bakwea likolo bapanzana donc awa biso toza awa mwana kin bana Congo oya voter Fachi te nzamba au bénir yete. Fachi rumela. Ezika mandano kaembe sama mbwanzambe. Ba professeur bimana epotu ya ba mama biloko stonyo kama boye. Toto yebike akoluka ke tozwa solution pona biso po tozoya pona mboka. Tozonga pona mboka to soutenir mboka donc oui donc akibongisa biso kaka douane. Voilà, c'est ça. Douane kaka na poto tolonga nzala toye awa pona voter Fachi poto soutenir bino peuple congolais
babiloko ekita badwane ekita ngata na ye na nga te na olia na omela mundele afutanga me na ye kosoutenir bino bandeko na biso oyo bozawa oyo avote Faci te abeni te akendakende osala mokili na ye kaka mpo na bino donc Faci aza ya biso moko donc il faut tovote ye donc tovote tina suka mpona talaka biloko ekita babinini biso toyaka douane eya likolo mais lelo Faci so bapesi ye manta afandisi mpe ya makambo tozoya biloko na mboka ya biso moko biloko ekokita soki douane ekiti biloko ekita makambo nyonso ekita donc tozotala mpe intérêt ya mboka ya biso bakolo mboka ye mpe mokolo mboka bamosusu wana wi toye kosoutenir bamosusu wana baya baétranger baya bakolo mboka te biso bakolo mboka donc Faci mokolo mboka il faut vraiment kosoutenir ye betona mangwele olingo monango olingo mona mangwele toa bakongolese ya kuba Faci ya mingi olobesa te daga bisuka ebele vote naoke vote mais lo mingi bakisezaka boye ahumela mpenza fana na kiti na ye mutu aza te ka ye. Merci beaucoup bosati ndenge bamare bauti mikili baye vraiment revote président na bango basepelaka na ye Faci Beton naza mpe na papa ala mona mwa débat vraiment ezali makasi mbote papa je me présente, je suis Adolé Maïba na avana na Kasavubu awa. Mais le problème n'est pas lié. On dit maman oyo, bana poto nzala. Okimane nzala na RDC, bakende poto. Parce bango ndenge bazawana, bakora bana biso bana Kinshasa te, o lelo to sala na Kinshasa. Kinshasa to zwa yango. Toliaka na Kinshasa, tolotaka na Kinshasa, tosombaka oyo bango bautaka nango na poto, bayaka nango awa. Eloko moko baloba na biso eza te parce que baza bato ya nzala bango mikolo boye bakolobela awa bakima nzala na Kinshasa bango bayeba ye osoutenir président na bango te parce que bakima nzala bakima ne nzala bango bakoka nzala te tokoka nzala na biso ya baprésident Mobutu ya baprésident Kabila le père ya baprésident Kabila ya baprésident Félix toza kaka mais bango bakoloba te parce que bango bakoka nzala te bazona biloko na bango ya pamba o biloko te par rapport à quoi motema mabe bango nde baza wana nzala nde esala bango bakima nde RDC mais bango kuna na poto balonga nzala yo binzala te bango baza bato ya poto te bango baza bato ya RDC bango baza bafrançais bakende nde kochange ne nationalité. Oh Félix Peke na rechange. Papa siko lelo eza mukolo ba ke voter ngai on a voté déjà siko yo voté te kino voter ko le petit espace. Voter. Non candidat na ngai changement. Alors que voter. Non que ne voter parce que les gens tout près. Kuna des ordres des kuna na aussi c'est des ordres kuna. C'est sili. Des ordres kuna ça faut côté la combo na yo. Faut côté la boye. Parola kuna keta les ali. Mais exactement muni ngote. Pour qui habita la bien ça. Non Nathalie. Yango na zongela lisusu bazuba nini bachango mike na mboka nini bacha ba biloko ndengo wana voilà ba maman ba olobela ba maman nzala ba maman na touche bango ba maman nzala bakima nzala. Merci beaucoup papa que nous voter non pesa ngai un temps na enda le beloko moko eza ya vrai voilà au moins longtemps ne toza boye mboka o tolengi changement. Changement eza yo journaliste. D'abord na moni yo okozala pe mwana nga. Mais nga nazoluka siko yonde. Parce que ngai j'ai 54 ans. Si na leki déjà âge moko boy yo sikoyo. Mais le problème na yo, ozo comprendre. Nazolobela problème wana. Nazongi siko mobimba. Ozo comprendre na olobela yo, na olobela journaliste. Nga si na dépassé déjà 50, nazana 54 ans. Mais yo sikoyo ndenge ozali wana lelo ndenge tozokende te vote okovote nani o lelo mpo na vi na yo ya mwana ngai natindi yo lelo oza journaliste oza na age nini yo oza na age nini pesa ngai so natali yo bien okozala dans de 23 24 mais sikoyo ozolinga sobakisa susu 5 ans na 24 okoma na 29 ans
okokota na 23 na 30 ans okota déjà na âge ya ménopause yo mwasi donc tozela okozela nani tozolinga sikoyo changement ya mboka po bino bana quand même bozonga bozala mpe bien ozokomprendre mama donc naza place wana yango wana kolandela bamama oyo te bakenda poto bango vino bango ya poto vino bango ya pamba très gentil et là toujours ambiance ya élection vote ya lelo vraiment bandeko baza tellement bele topesa mwa bandeko mosusu mpe lisango baliaka nde ezalaka mbote papa mbote lelo lati pareil za RDC lesike yo mpe na Congo na makilo ozoke kovote na vare c'est bien comme on a no fandi wapi kombo Mbau Chudi Oscar anavandi na commune ya Ngiringiri. Bon, oyo journée ya lelo eza journée tozokende na tuzo voter poto pona moto ya koki kotombola mboka na biso ndenge selo bosenga ya peuple congolais. Alors, eloko na sali lokola constant et que vote ba préparaka yango après avoir préparé ba matériel ya seni et comme ka bien avant que jour yango ekoma mais eloko na sali lokola remarque lelo ezaki ba place ebele ba machine ekomi retard oui ngamoko na leki na veni Ngiringiri esika na zwaki carte nanga koya na linga na voter na tongo ba pareil comité ti sikoyo nde ba pareil ekomi alors pareil no ba pareil ekomi lelo kaka lelo sikoyo nde ba pareil ekomi na uti na moto lokola bato baze ebele nde na zongi na pema muke après na ke ko voter. Alors je vais chuter à dire ceci, vote eza droit na biso eza obligatoire biso il faut voter moto nyonso tout akende ko voter po lobby kuna oya koloba kete onga na voter kite o voter kite pona nini il faut voter to pona moto ya koki kotombola mboka na biso selon ndenge to lingi mboka na biso ezala. Alors o na ngai na lobande yango wana ndenge par rapport ya ba artu esami o et décourager au voter to et motiver au voter kaka ba telokola ba neti o ndobi ba machine comme en retard ndenge yo lobenga na ebite nonko kapa na. Bon, d'après moi et aux journalistes question wana ata na koyebisa yo oyebi yango o binu nde bapanzisango biso nde tuzotambola oyo tuzomona oyo tuzovivre nde tuzolobela yango ba pareil ekomi retard ba mususu baye kokota ba pareil na ba 12h ba mususu na ba 13h 14h 15h pendant que eloko wana epalaki ezala lokola biso tolingi topona moto na biso epalaki ezala lobi ba pareil nyonso evandi na tongo peuple congolais à partir à 5h moto nyonso azo voter poto biso nyonso tout voter ezala te ke o bato mususu ba voter te eza malamu te. Alors nayoki ba prolonger yango soki ezala 2 jours vi ya que retard ya ba appareil wana est-ce que l'élection ezala ki bien préparé pour soki ezala ki bien préparé toki ko kende na prolongation ya 2 jours pour na ko voter vote ezala ka jour moko bato nyonso ba voter lokola ba appareil ye retard. Alors biso toza souci na biso to kolemba te il faut to kende kaka to voter moto ya kosunga peuple congolais pour souci na ngande yango. Merci beaucoup, très gentil. Oui, ceux qui voter vraiment ne ko pas za simani noko yaka parce que o eza mamwe tali mboka na biso sengi biso so photo loba papa ma ponami oyo toko zane mikolo elandi mbote kombo nani. Ouais, mbote mama nga kombo nanga ewing lwabea voilà kombo nanga bon Mutuneza boe par rapport à journal et l'autre journée bandeko nyonso toyebeki le 20 décembre biso tokende ko voter par rapport na yo ndenge yo no voter pété na mono sinte par rapport ningo zoyoka ndenge vite ces journal no ba élection les gars ba 2018 différence exacte te. Bon moi différence mukeza par rapport à quoi moi différence mukeza ba remarque eza webi remarque ezanga te na ba élection te ko leka tout monde qui moi par rapport non ya ba carte tout monde que tout allait ba carte mo bezala vraiment que so ti lelo ba carte aneza mais il y a lelo boy tout monde derrière carte non de café donc carte a pas mais café donc ceux qui ont non carte na yo surtout bato ezala que azu carte ça bombe na palais avec jour quand il y a élection ba mo ya voter na
atalaka carte omona carte eza déjà effacé omona par rapport à carte mais de si bapesa dambela na ba commune ke bokende na ba carte bino boke boso ba carte mususu neti nga carte na ngebebaki na kende dans na commune bapesa nga carte ana carte ne pe na boye na okende voter carte na yango déjà vraiment kitoko déjà bilongelongo bato voter na biso dans les bancs déjà vote mobimba yango wana ozo voter parce que ne toza boye Congo ezaka kinité toza tina ba fin fond ya ba province. Donc déjà mbela na le roi bakonza mboka baloba ke atana bakati ya kala boke bo voter tokokendeka voter ka bongo l'essentiel eza to voter na ba urne kuna batala nani o azana ba voix belé o azana ba voix belé yende mutu a gagner vote ya élection. Donc yende mutu a gagner quel que soit bakati eza ya bien tout ou to eza na ba faille bakati wana mais biso ba congolais tokendeka voter na bongo. Depuis que mboka na biso euti na makambo ebele le roi Fachi Beton aye to mona quand même que mo ba changement ba makambo susu ezoya malembe et faut to pesa chance ba makambo nyonso to mona o lelo lobi to mona biso ngoti donc c'est que to pesa ka chance na ba élection oyo arozala eli abima donc bino ba jeune boza ba makambo ebele lelo zo ke nozo voter bon ce qu'on considère que président voter to député voter abimité o lega na nzelo tumbi pineto za ba maîtrise ma musu oh amba liboso te na moko si to voter déjà to voter de président boye to moni pe que non président to voter abimité donc est normal donc elle aura sikate donc so pe lelo to voter président mo to moni que abimité to amba la si ya liboso te to mona ngo derrière to mona ngo déjà na mboka donc pour na biso pour na ngai pe na boye na vraiment na esengo ya kokende ko voter pour na ebike c'est la toute première fois non to ko sepela na ba vote na ba vote na biso pour liboso ezala pe na ke to voter pe na boye président biso to voter mais ba binisiete biso na ba parler to vandi to regretter mais to mona ba certains bâtiments na ba coin na ba coin mo na ba TV na ba place na bango ba sepela ba champagne to mona ngo trop au moins na biso to réclamer ba biso ba karama ya moto mais lelo ba karama ya moto wana to mona ngo ya la soute donc c'est que mona déjà ba signe mo boye ya ba changement ya mike donc mutu mo lo bega bi to ano ke ne ko voter na si en vula lo mvule betite mo enoki pour na elobeli bon pour na e la cdr que eza ba signe mo boye oyo liboso ba mbula ya ndako bete la cdr que makambo ya bien te donc bo vanda bino na ba palin bon sikoyo mbula eza te elingo lo ba ke makambo eza bien pour que no voter donc biso ngane na boye so na longwe awa na ke voter. Donc il y a c'est pour attirer le temps où il s'abat baleke beleke voter on voter numéro 20 on voter 20 on a là président ou abiso ba congolais to poni pour président il faut azala tout ane même moral président o za te biso to loba boya loba boy ba loba na loba lingala o loba da lingala te o diriger biso ndeni donc yo pour diriger biso faut la même morale la biso o loba na lingala nde to loba boy ne to mona pas Fachi Beton en tout cas qui to on a voter kae. OK merci beaucoup en tout cas Kinshasa c'est vraiment ya ko ningala ba chaîne ba telemi ba bi poni ya bango choix ba bi numéro 20 Fachi Beton en tout cas ba bonne chance et puis biso nyonso tozo voter lelo ngana na voter qui ngalo kwa na bi da nyonso salami kuna ngana petit pena na voter déjà na zanga dans les bonnes akimia bandero nyonso na ba voter te to ke ne ko voter to tika ba poste wana vu di te ba ko voter les biso pamba ne to zo idéologie to telemi député o nyonso ko sa biso na polo to voter te to voter ba o ba utile ba o ba lobela biso to voter ndeti ngala voter président na nga secret na nga député na nga secret na nga national provincial conseiller municipal wala ba sekele na nga donc to ko ba tishu ko sa musaka ndenge ezalaka eza ambiance pena Kinshasa za roninga na congolais nyonso si maele biyo de moni congolais na fa ndana voter de mutu no so voter so la ina parler c'est quand ben na air papa ba bela ba centre wana ba congolais no so ba voter bande ba se bele a bela bande ba se bele Montréal mama zela on que voter na ebi zata solamke mbote mama mbote omona no fandi wapi na vai na bomboma comme na mama Colette deux jours voter tonante na ke voter siko ebi lengo ezakuna na ebi yango babi yozo ki voter est-ce que so sûr que muto ke voter obima est-ce que so ida connaissance que ba député auto ba pona moto pona kala
o basa eloko te bamwana kaka te tokovote to yo moke kaka te na vote bango apres nalongwana kaka na tâche vote bato basali kala te fo tovote bao bazosala sikoyo bana mike ya sikoyo mpe basala nano mais na président na vote na kaka numéro 20. Merci beaucoup mama weli soki evote bato baleki ebele en tout cas Kinshasa bato balo baka veti nga na koloba nini bovote babi vote président oyo asepelisi yo vote député oyo bozali ya contact r nyonso parce que babuka basimi nga kuna linga moto na benganaki bango vote moto kanangi alobelanga ka ndenge ezalaka tozala toujours branché mpe connecté na chaîne na biso ya biso podcast na miki tokutana kala mingi te tozokoba na osu kuna na centre mo eza kuna après tozwa bilili ka ndenge ezala merci nazakala bandeko tokoba kaka noka uti kovote tomoni ndenge bimi mpela na biro lakisa mosapi lakisa bamona lakisa mosapi yango abe longo na oyo talingana ne bongo te boni mbote d'abord boni santé oza mwana funa to nene normal nga na mwana funa 100% kasa bubu ayo voter pe muna machine ekale nango te nga na yoki babi machine ezo bloqué donc so beti numéro boye memelo numéro boye est-ce que c'est solo te alukuta wa vraiment to voter pe normal o tie mosapi boye na numéro poni ango wana ne voter so yebisanga mukolo be na muto votaki soka bimi oro sepela ndeni esengo za ndeni c'est on makasi ya oleka koma ya makasi koleka te tozo ba diplôme koleka uta diplôme coach koleka uta ata bokonya lola coach mais par rapport à organisation ezango dans les bons normal na centre na yo o voter ba machine yaki ernin bon na yebaki te ka na kazaki wana te na kendaki ndi na moni ya machine na voter ka yo voter ernin a voter ba 12h ba bazaki belé ba OK pela en autre ba voter oui OK merci beaucoup en tout cas papa pardon moi 2 secondes parce que yo pena lembo uti pendako mbote comme nani ofandi wapi. Merci beaucoup. Comme on a monsieur Philippe. Voilà. J'habite ici chez Bossobolo. Voilà. OK, je suis congolais. Très bien. D'origine. Voilà. Siko betle biso li solo outi ko voter. Est-ce que cette fois-ci tu as connaissance sur voter muto comme même biso implice tout OK kana baloyenge kada pesa nga avoir bon. Et que ce qui est principe d'abord vote. C'est d'abord la conception de la personne elle-même. Très bien. De savoir pourquoi tu es allé voter. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas que il y a les gens qui fait des on appelle ça bradage. Voilà. Tu échanges ta voix avec quelques billets de francs congolais. C'est ça. Vous y comprenez? Voilà. Il y a celle qui est allée voter avec la conscience. Parce que vous y croyez, aujourd'hui j'ai mes enfants. Voilà. Après 5 ans, si on vous a bradé avec $10, et après 5 ans, ces $10 va faire quoi? Vraiment. Alors, il y a les gens, il y a des catégories de votants. C'est ça. Les inconscients et les conscients. Très bien. Les inconscients, c'est ceux qui se fait brader pour un petit billet là de $. Voilà. Les conscients, c'est ceux qui prennent responsabilité et en savoir que ce que je fais, mon avenir est où. Voilà. Moi et mes enfants, après 5 ans, on va se retrouver où? Parce que si on va continuer avec cette vie aujourd'hui, des dollars qui montent de jour et nuit, c'était à 25, 26, 27, aujourd'hui c'est à 28. Vraiment. Et nous qui sommes des locataires, que nous avons des maisons qu'on paye en $, voilà. Nous on paye en francs congolais, on nous amène où? Vraiment. Vous savez, c'est la logique là que nous voulons un changement clair. Je ne peux pas dire que j'ai voté X ou Y, mais je voulais dire à mes frères congolais, lorsque vous vous retrouvez devant votre machine, soyez conscient et posez-vous cette question, pourquoi je suis venu là-bas? Très bien, merci. Vous êtes venu voter quoi? Et sur quelle ambition vous êtes venu? Parce que c'est pour l'intérêt d'un individu que vous êtes là-bas. Vous croyez, moi, et je fais la ligne qu'on appelle la file, quoi? Vous faites une ligne là-bas, vous attendez qu'on vous appelle le nom pour entrer. Maintenant, vous votez quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de votre famille. Et après ça, il ne peut même vous saluer. Et vous vous battez pour quelqu'un qui demain va devenir riche. Et toi, tu vas rester comme ça. Alors faisons un effort. C'est vrai qu'il ne peut pas nous donner des cadeaux. Non. Nous voulons un changement radical. Par exemple, si on me paye là où je travaille, que je puisse m'amener chez moi un petit poisson, un petit verre de riz, et je paye la maison d'autrui. Je puisse être libre, un homme indépendant. Alors, et fait que de travailler, et là vous avez à la fin du mois, vous commencez à appeler les autres pour vous aider, ça, vous êtes esclaves des autres, quand même, soyez sérieux. Voilà, merci beaucoup. Ok, accent, merci beaucoup. Je suis congolais, je parle plusieurs langues, alors je peux vous dire même en swahili, accent sana wandugu yangu, na wote.
bapangela betu matondo mingi. Voilà. OK. Tosa ki jila mabuni batatu na baba. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, très gentil. Boki ndenge kwa lobi vraiment, ba lobi tout c'est la maele. Même ngamoto na voter na seli mingi sagesse. Pa. Na biona tchepe na encore tout bon mon appel elle mara de la presse à voter. En tout cas, tozo koba kaka parce que population vraiment ça en tout cas motivé et mobilisé pour l'élection ya touro. Non na moni mona ki na parler de ba ki na voter té. Biso nyoso to voter. Toi tu déjà maele. Tu suis déjà maele to koba kaka en tout cas vous a toujours branché. Non zonge na bino. To luka, non zonge bino kana mingi té. To like, to commenter, to partager, donc on est ça la rabiso. Tout s'abonner. Voilà, très chers amis internautes, en tout cas, moi mon lire comme côté, vous comprenez la bande qui banatongo la base na otamwa la base centre nous surtout ba neni évolution ya vote tabiso ezoleka parce que ba congolais news baza vraiment motivé pour voter pour na mina bango pour voter ba député na bango quand neza ba choix na yo garder un mot secret jamais encore là na voter muté télé on les mam na so ba sentiment na menga ndiko na journaliste faut na garder vraiment na papa ana moni pena uti na centre uti ko voter kuna tuto e bandeni marambo parce que musu ba bima kuna so ba machine zo bloqué kuna so beti numéro bo même si numéro bo na ebité yo papa ko confirmer biso mbote d'abord kombo nani fandi wa bon nga kombo na ngai Nzanza Alain na vani na commune na Kasaou plus précisément na quartier Loja. Voilà. Je suis sur le Kolama. Très bien. Pas bête sur ma solonde ni kuna ba machine est-ce que sont bloqués c'est so beti chiffre monsieur bisi chiffre monsieur bazo ko ça monsieur toza mamba solo parce que ngala voter kuna wana habité par rapport à centre a évolution mamna hebi vraiment on ngala tout na peda yo bimeli to monde bimeli oh nyoso ba wana ba ya ba les ont dit. Quand vous cliquez sur le chiffre que Olingi, ezobimisa ndenge wana, ou soit le nombre poni, ezobimisa ndenge wana. Modification eza nango te. Donc tout est normal. Processus ezoleka nango bien. Voilà. Par rapport, vous avez vraiment trop sûr que Montunayo président na voté à Kobima, député na voté Obima, to voté kaka bon nanda kuna fanda bwana ke voté baninga ba ke voté. Est-ce que ko voter ou ti pena kata moté parce que to souffrir na mboka to souffra ka boye so élection singa kabela mutu ok ko voter abi ki na voter mutu oyo tango bima solution zozwama yibisanga na côté bon côté wana je suis responsable je dois donner ma voix à un responsable. Très bien. Hein? Je ne peux pas m'hazarder à choisir n'importe qui. J'ai fait un bon choix. Est-ce que je peux dire la personne que vous êtes libre? Oui, je suis libre. J'ai voté d'abord pour la présidence. J'ai cliqué sur le numéro 20. Voilà. Pour la députation nationale, j'ai opté pour Laura Batoumona. Voilà. Pour le provincial, il y a une maman qui est là où j'habitais sur le quartier Lubumbashi, maman Gisèle. Elle est de l'MLC, j'ai voté pour elle. Voilà. Pour la municipalité, j'ai pris le numéro 160 qui est ma voisine. Voilà. C'est tout. C'est le gars sectaire, hein? Oui, je suis de la FUNA, je dois voter les gens qui sont de la FUNA. Nous sommes dans les bons, nous cliquons, tout est bon, rien à dire. Voilà. Les élections ont bel et bien eu lieu, donc tout est bon. Voilà, merci beaucoup, très gentil. Voilà. Boki ndenge papa buti vraiment ko babi. Toyo kate, to kangama toyo ezata mususu. Babi tant au Congo nous aussi conscience. Ezata mususu tozo voter depuis que to bato voter bangwana ba telemela biso ba kolobela biso. To tika koyoka oh machine exali bon non. Bandeko ba uti ko voter kuna ba bimi ba confirmer biso que nyoso eza dans les bon pinga pe place na voter ki nyoso zaki no dans les bon na ozunga suto na beti kaka confirmé c'est nga diki mona yoki talaka plaisir à trop voter pour ngaso ni na voter boye mke mutu na ngai tango bimeki na voter ki so abimite c'est rien na yombona mais nga na voter essentiel na voter na so carte na nga ata ba elongi kuto elongwa ki mena kina la iska pour mbala mort yiti biso bata presque ou ça biso te presque pour laisser passer to koti tout yo yebi d'abord yebi mam nazo ba idéologie to continue ko ça toujours musala kaka neza bande bazo uta bazo bima au moins que mboka za moi lo yenge eleki ba mikolo nyonso to to vivre pena ba biso bimi lundi boto mardi bodé donc le lo pena la journée spéciale il y a vote puis congolais no se musu bande ko musu bazo ya siko boyo voter to komi déjà moi pourquoi mais bande ko bazo continuer toujours ko voter pour
En tout cas, place wana na féliciter bato nyonso ba organiser vraiment élection ya tour oyo parce que toyokaki ya truc kozala te koza mais lelo nga na confirmer to na voter maponami na nga na voter parce que na confirmer que te mamba sesi bande ko betama babi muta batama lekyo mayele balo ba beti donc mingalo bezate to sa musala ka ndenge sala boza toujours branché muta bougete nazana na bino toujours na mille Maradona toujours na mille kala mingi te na ozongela bino merci. Voilà, toza pena ba témoin ba député awa non tout de suite l'interview ba témoin te to koyoka bango to yeba par rapport à organisation les gars qui ndenge ni parce que to ba centre musu ba témoin ba voter te ba centre musu ba témoin ba voter ba kimi na bango donc to tout na ba papa to ba ndenge par rapport à centre o soki bango ba kena makambo ndeni. Bonsoir papa. Bonsoir maman. Boni santé kombo nani? Nga kombo na papa Jean. Santé za malam, on monitor santé bien. Voilà. Sauf que élection débuté na retard makasi. Tout ça sûr ko banata na ba 8h mais élection qui était ba 10h moins. Voilà. En plus de ça ba kit mususu ya un peu en retard. Très bien. Donc mais pour dire que ba Antoine pas biso to aller ba témoin ba voter facilement. Ba voter facilement. L'organisation côté ba témoin vraiment problème moi les a quitté. Mais retard kaka ya début et puis début il y a là qui m'a l'empinate baba na retard et puis classement ya ndenge bakora obanda ndenge la pe bato très bien o ba ko tsa mutu moko mutu ana asala soki combien minutes ba benga mutu mususu donc nyonso ana ezo pesa na epesi moi ba kokoso mais dans l'ensemble ce total et l'équipe kamala. Ezoleka bien. Ezoleka bien. Dans l'ensemble, ezoleka bien. Ok, merci beaucoup. Tous appelés papa Moussouaza Awa. Papa, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé. Comment on Fandi wapi? Moi, c'est monsieur Papi Kwamadio. On a vendu la ville, l'avenue Bakongo, numéro 10. Merci beaucoup, papa. Parce que tout le monde témoin vraiment par rapport à l'élection, nous témoin vraiment formation, préparer bino. Mais où est-ce brisque maman prend n'ébidi sur ma camoise sur le coup. Oh bah le biais ça sur les bateaux sous bah bi rôle qui témoin te bah mi sous azana carte observateur rôle qui observateur a évité. Alors bah ta seni bah faut comprendre que beaucoup de gens bah ebina bango ba rôle bah était car témoin ceux qui boza témoin faut bozala chaque candidat a na salle moko a na témoin moko ce que bango bazoya 10 témoins ya candidat moko beaucoup dans la salle non bata seni baloba te bazoko ganga oh boy na boy donc à la prochaine élection, ceux qui balingi batia ba témoin, il faut ba former ba témoin. Motu soit à la carte ya observateur, azoe ba ki rôle na yete. Aux observateurs, il faut circuler na ba salle nyos. Yo yena aux observateurs, au telemi ba ko kocha. Non. Pour mutu oyo ya observateur a salara rôle na ye, aye a présenter carte, atali ba machine, atali combien de témoins ici Atali bateau bazako voler ça va ça évolue oui alors moi habité dans salle mususu oya bango oya na carte dans un observateur au télévision non c'est mauvais alors il faut ba enseigner rabat bango oya raté que mutala muki na tongo suka carte pour yo postuler ozo PC a comme témoin donc bazo pesa bataseni abatu pasi bataseni bazo sala ordre d'abord électeur ozoya pour voter ozaka toujours pressé olika rokota mais or que faut ordre zala tellement zela muninga mususa si ko voter abimi yokoti bino bolingi kaka bino nyoso lokwa boyaki ça bokota na salle non ezala raté donc il faut à la prochaine élection il faut vraiment enseigner les gens en plus balakisa électeur façon nini oyo bakoki kovotaka po bazotia ba désordre na baélecteur bazotia ba désordre na ba témoin kota mpe na sala yango vanda te azoyaka a voter asimbi nzela kela ye bakoluka témoin aza te donc eza vraiment donc crédibilité pour les témoins eza crédibilité mpona baobservateur mwa bana moko mike mike ozotia observateur rôle azoyeba te
Donc, formation. Azuite, base naye. Yo, n'a posé 4 personnes. Base, yo, rôle, no, qui observateur, les Azoko, le bâté, à yébite, la personne qui a carte. Carte, et pas la fonction, sur aux observateurs, on n'écrit pas. Sur aux témoins, barotia, lié d'ailleurs, il y a centre d'ailleurs, ne bâtit pas fonction. Alors, bino, ce que lié dans les cours dans ce qui n'a pas dit, yo, ligi aux ala, awa, alors, sur aux ala, il faut pas commander, dans ma petit batasseni, pas si. Donc, il y a un autre regret, pour moi, na regretté pour avoir observateur ramassé. C'est que organisation à côté de Nabino des Mabé. Non, les alliés côté na net moi. Je suis formé depuis Lumumbashi. Naza formé pour Nazala. Dans 2018, Naza qui observateur ba formé. Awa Nazala qui Naza témoin. Donc le ko na yebi rôle wana na s'adapter facile. Bon, yo yebi rôle te, on a s'adapter facilité. C'est pour cela ils ont pu s'adapter batafa il y a Seni passe. Parce que ba candidat, il faut bazouaka mutumoko a Seni a formera batunaï. Pour na ba rôle na bango o baba no sala. Pour en tant qu'observateur, en tant que témoin. Donc c'est pour cela moni il y a une difficulté les amis d'abatu. Voilà, c'est ça. Donc, pour l'organisation, c'est bon. Pour l'élection, l'équipe, bien. Voilà. Donc, l'élection, c'est un problème. Voilà. Les gens entrent à voter, ce qu'ils ont évité. Ils ont témoin Fozala pour Moutaseni, à Grossimba Moutou à éviter. Il faut pas avoir témoin ou accompagner Moutou. Dans les témoins, il y a des gens qui voté, c'est Minzela qui est. Donc, bazo pesa batu pas si mingi. Voilà. Donc élection l'équipe bien. Félicitations na président Seni a organisé vraiment élection naie bien parce que ma machine des alliés il y a bien les alliés peu facile à voter. Donc ils attaquent te on a muto repasser à l'Ingi Congo te mais un Congolais sur lequel on voter, on a la complication. Bataseni, baroya, ba PCO bulletin de vote, balepso kende boy, yokeyi, on voter de facile. Donc vraiment, merci bien na président Kadima, ndenge a sali organisation naie bien pour la élection naie, félicitations naie. Moi c'est la première fois dans mon organisation, il y a vote pendant 3 votes. Donc 2006, 2018 mais il y a 2023 vraiment la bétélier Zamma Libanga la bétélier vraiment Maboko. Merci beaucoup, merci président Kadima. Merci beaucoup, très gentil. Tous maman la monnaie déjà aza déjà na lembo ya outi ya kunda outi ko voter. Bonsoir maman. Ah, bonsoir. Bonne santé. Par la grâce de Dieu. Puis c'est un sengo nous avons mkola lelo. Naza sengo makasi ya voter hein. Voilà. C'est fait makasi parce que organe kimia. Et là, notre Seigneur Mboka kimia. Très bien. Tolinga ma kimia ezala. Voilà. Aloba kité asala kité nininte kimia. To voter bien. Merci na président Seni, à l'organisation est très bien, il équipe bien. Muto yo sepeli au voter. Voilà. Oyo sepeli au voter muté mano touti azali. Très bien. Netinga déjà. Mutu nanga déjà azali. Batu nanga na kati bazali. Communal azali, provincial azali, national azali na leader. Voilà. Il y a Félix. Il y a tata ngate maza, il y a nangai. Voilà. Donc il y a Félix à toi tu sais que tu le modon toujours. Voilà. Si après élection, on a qu'on s'attendre na nini. Après élection, on a qu'on s'attendre na bénédiction to pesi na Congo. Hein? To ebisa ki penza ke to zala bien. Voilà. To zala bien parce que Babylone mususu to monaka te ezalaka na projet et lobamaka toko et salama été. Siko nde to moni yango. Lisala o biso to botama biso batazaire to botama ezalaka na projet mais et salama été. Prince lelo ezokota. Voilà. Tout le Birmanie ezalaki à l'époque depuis à l'époque ya papa Mobutu paix à son âme et utaki banana sanatorium ti egoyan atelier de la victoire et bimiti ndenge ezalaka na projet aleki donc to moni ke ba pasoli Birmanie po biso to bana kasavu bana pene ya Zaire dendal
donc biso Birmanie outi et Katani ti esuki na victoire bisale bandi banana veni Gambela ti busu jano avenir parking donc outa ki banana sayo ti elbimi avenir Kasaou et Kebo Kebanjili à l'époque ngeto zalaka donc c'était ça ba gros bisous be na Fachi Beton Danaya Félix ba bisous belé a chance belé to pesio donc talaka Congo soki ki chasse penza endimi yo donc c'est que donc soko zana ote donc yote donc mikolo sika na sika mamba sika donc yé président bisous tu sais que du Félix sika na sika ba gros bisous merci beaucoup très gentil voilà très cher ami internaute babona biso nyoso ya podcast vraiment vous avez vraiment conseillé parce que babi congolais nyoso lelo pena azo voter mais bandeko musuti sikono ba voter parce que toyoki kuna na ba changu kuna ba machine na retard mais ba ndeko ko installer ngo siko mais bandeko bo voter yango na olingana lobara msusu élection ko sa mata 2 jours pour ngani na moni mais la confirmer parce que bandeko baza vraiment belé faut ba voter donc mutu nyoso azana droit ko voter na mboka na biso le quoi to bani na changu ba bani na retard boy pourquoi boy c'est que ba pesa bon chance lobe ba voter élection zara na Kinshasa te ezana RDC Mobimba na ba province musupe kuna bana ba problème ba machine na retard mais ngana osenga penda ba pesa biso chance ata 2 jours to voter biso nyonso to ko sa posa mitema na biso parce que mukolango to ba belela muto voter la sui ezara neri mukolango en tout cas Montréal notre cité moi muta suka to luka oto kabwane to sila na awana kasa boto ke na ba commune musuka ndenge zala po to sala musala ka ndenge zala boza toujours branché notre cité to luka muta suka oto kabwane na kasa vubu merci. Voilà très cher ami internaute babone biso so ya biso podcast baza moment ko sepela parce que to bandaki ne bande to ko na suka kana na lobaki Kinshasa vraiment ezaya ko ningala bandeko nyonso bazo voter ba o bazala banda ku siko ni bazo bima bongo bande ba otambola en tout cas circulation za vraiment kitoko makasi pe mutu nyonso so bo tourner pe na OK voter musu na uti musu na okende yango moni ezo lakisa ke biso nyonso lozaya ko lamuka pona ko luka mapona mi ya sika be bandeko mususu na ba commune mususu ba machine komi na retard yango na lobby mususu ba repesa biso chance de voter au moins 2 jours pour mutu nyonso a voter pour mutu za na raison te ngana voter te ngana sala boete donc nebi ki bozaki bela olanda biso na chaîne na biso podcast vraiment merci pour la fidélité merci pour la confiance merci pour la conseil na bino ça la biso za toujours et quand moi je remercie ba tous bo soutenir biso na podcast TV boza tellement ben na ba notar ba comment na pesi mbote ba boss na biso nyonso na pesi mbote na cameraman na biso na Angleterre on a checking ba mbote bele sans oublier notre cameraman na Kinshasa awa on a mona bom to kina sima caméra koko safu l'artiste ba mbote bele pesi ba mbote na base na nyonso ngapena na pesi mbote na député la ngana uti voter na ko bomba te ngala uti voter député la ngana national 460 Gloria Diouma en tout cas ba bonne chance et Simba na pesi mbote batu nyonso oyo balanda vraiment mission na biso to na betisete to s'abonner vraiment to s'abonner to commenter to liker to partager yango na nosa la chaîne na biso ezaza toujours likolo de makambo ezali na makambo silité to moni moi lumière ezo kota mais so nzamba pesi makasi so ba pesi biso chance sur voter 2 jours et bon mon na biso peut-être kota sous mais so ba pesi biso chance à jour mo ka ndeza bolelo voilà malasima to royala ba sujet mususu e o sepelisa ba bona biso nyonso la maradona de la presse zaki toujours na milieu aneko baluka mon te déranger na zongi sikoyo on sala musa pona ko sepelisa ba nyonso ba zo tola na biso to bosana te to liker to commenter to s'abonner nebike to na à la prochaine émission bye 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 kundi malikolo na nyoso pomosika to mutini ni te to moni na nyoso to sali me kundi me kuli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause leki mingi ikolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oluwa give an exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te matoye yoki miso emoni minga koloba eza te motema eza temo emisala emonani minga koloba eza te touti mosika essentiel tokomi minga koloba eza te ya koloba eza te minga koloba eza te